nazali mwana njili ya solo soko yebaki te naza mwana karte witi oyo eza nzembo pona bana njili nyonso njili stand up ba lobi kingo peto menjili ndefe koma kitoko popre na nenga poto to longo la salité na esprit ya kipovete ba fulu nyonso dégagé. Bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir, ça dépend ya ROU. Vous akulanda Dorcas Bolo Coco en direct de Bolo Coco officiel. Merci na bayetu vous akutalanga babone nanga babakuko bagolois bagoloise bagladiator. Je vous aime tellement que mon Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino et kaka ndenge to lobaka like kaka vidéo partager kaka commenter kaka ko le maraté en tout cas wana na moni Rosinga Lula, Namoni Gilindaya, merci Nabino Bozana pour nous partager ma vidéo, pour nous commenter. Un grand merci à mon sponsor, SMK Empire, maison de production. Et merci aussi à mon manager Smoking 9D78, le grand rappeur depuis l'Angleterre. Merci beaucoup à papa José Salahi depuis l'Angleterre. Merci à toi. Beaucoup de s'abonner à Bisso tout na Jisai TV. Waneza kuna pièce papa José Zalara moi mingi. Tout que nous s'abonner kuna et ça la bien. Aujourd'hui pour vous je reçois Star. Quand on parle de Star, Azana Kati. Mutana qui star na epi na ndenge na ye aza tiktoker baloba bon tiktoker star à makasi na TikTok na ndenge rosarana te. Je crois que banderer nous présenter bato boyebi bo like belé. Je suis avec un passeport rouge et zana yene trop solo la phénomène TikTok. Passeport rouge, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Dorcas Bolo Coco, bonjour Pena Blandignon, surtout à Bolo Coco TV, Bolo Coco officiel télévision. Donc voilà, abonnez-vous massivement si c'est la première fois de tomber sur cette chaîne. Je vous assure qu'il y a à boire et à manger ici. Donc voilà, bon liker, bon partager. Mes missions comme d'habitude c'est pour nous aider. Donc mettre un coup de pouce dans ma moto. Saladon so bolinga Dorcas Bolo Coco, bolinga passeport rouge. Abonnez-vous massivement, likez et commentez, surtout partagez nos émissions pour que comme la paix batumusu so bakoko linga. Mambo Dorcas Bolo Coco à Salara. Donc voilà, nous sommes là avec Dorcas Bolo Coco sur Dorcas Bolo Coco officiel télévision. Passeport rouge et donc voilà, quand ndenge bolingilara, to sola mamutu, ndenge bolingila. Te bango ne bat balinga bisote total a bon ka Bolo Coco ma chabalinda tala mona camarani Erod Nadal. Donc to c'est l'autre, to mona bino pande bodinda mais to ta bino kabu, to lo bapé l'autre. Voilà, merci beaucoup Passeport rouge, batu muso yesa ngazara lolendo. Aroyate. Eh bah tu me dis ça bon. Eh, lolendo on peut batailler la moto, ça les lango. Lolendo va star lingoyate même pas voilà. Non ba bengi sangate, ba bengangate et loroté to solo la petite tibo. Dorcas Bolo Coco la star youtubeuse a bengi singai tiktoker donc a salingoner. Donc voilà, liboso na bino balandia Bolo Coco officiel télévision. Je suis là. Donc lolendo on se ko wapiango. Donc voilà, Lolendo est un atinate. Lolendo mingi to izara kopa baluba mais le comme un peu partout hein. Maintenant ce que ezasco cop nangate. On pena cop nanga simplicité politesse. Oh ba mona na TikTok wana et à TikTok. Maintenant ce qu'on a beau, je suis un garçon très poli, problématique té na lukaba problème té donc passeport rouge pena solo yé. C'est peli makasi. Merci Passeport rouge to kota vraiment le autre solo là. Moi mingi sur vraiment vinayo et puis na bateau bayebi yo te bayeba yo tout le monde a bino kara na TikTok tout le monde a Passeport rouge na TikTok mais en bateau mususu balukara bayeba vraiment yo bien qui est Passeport famille Passeport abima nango zela nino Passeport aleka pour le comme star amuné na kati ya TikTok parce que to ko sa batuté ceux qui tozo citer ba star ya TikTok oza parmi les 10 premiers star ya TikTok on a vraiment to ko sa batuté Passeport rouge bet la biso nanu li solo no moi qui est. D'abord, tu as combo Passeport rouge ou wapi. Bon, Passeport rouge déjà, voilà, na pesimbote na donc ndo eza comme moment où tu as ça en donc yepé comme Passeport rouge. Na pesimbote place azali. Donc Passeport rouge lingo là c'est donc muto aleka partout. Ndeti boye poko ma pas Dorcas Bolo Coco foza na Passeport rouge pour ceux qui en ont au côté té. Donc voilà, et c'est nga foza na Passeport rouge et c'est nga foza ni lo mo o e côte so awa. Donc voilà, d'où comme on en est outa yango wana
Et merci beaucoup na mutapé sanga kombo voilà. Donc voilà, on a déjà musika parce que l'élo est porté ba fruit nan. Pour de mon vrai nom, je m'appelle Souleymane Naza sénégalais. Ouais, na sénégalais 50%, 50% muyombe. Donc nga mon ami ben na meti. Donc voilà. Mais tu m'as raté quoi. Na meti. Donc sénégalais muyombe donc au côté dans yé koto boelo sabulai au côté moi pendant ma dessous et ça ira bien. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, passeport rouge, mis combien de famille na bango? Je suis le cadet de ma famille, une famille de 6 enfants. Na cadet. Ma mère est ici, je vis avec elle. Mon père n'est pas ici, donc je ne l'ai jamais connu. Ok. Ouais, je ne l'ai jamais connu, mais il est en vie. Il est en vie, mais il a été. Donc même pas en photo, il a été na combo. Mais na ata photo ata ni na ebité. Il est pas bien na moi na moro na kin o ya tika ya mobile. Si Aebi. Il vit avec mon grand frère et ma grande sœur na Sénégal. Baza kuna ba ova na bango ba na ndingi na bango mais ngasko tellement que donc affection on a pena ezate omoni. Affection on a pena ezate donc nga pena luka kete pa luka ngate to luka na te total na kabo. Tant musupa mona nga na TikTok. Même ko commenter pe omona pe bo na gaf pe boy. Na répondre et puis ma bépo na ebe l'omnité na ebi donc je sais pas comment il est en fait. Ouais, voilà. Yango ezamo muke histoire à passeport rouge ayebi papa na été ezate ke comme batu bokata comme ma finga non ça clair ayebi papa na été mais ayebi kombo na ye passeport rouge le passeport rouge nini a se retrouver na TikTok avant TikTok banda au salani. Comment tu as passé ta vie avant qu'on m'arrête à TikTok? Avant qu'on m'arrête à TikTok, nous avons un youtubeur, na kokolo ba bongo. Mais YouTube tellement pose un succès et à moi passe. Pose un succès, vous pouvez reconnaître que Dorcas Boloko comment vous pouvez azalara. Tomutuma vous pouvez azalara. Bogard de la presse moi azalara. Donc et à moi passe pour devenir à ce niveau-là au moni. Maintenant ce qu'on a ça bah YouTube n'a bien sûr que au coutani pe na chaîne moi papier belle télévision à moni pe malgré tout est non non makamte ozu pe makamba pesio makambo zui. Donc ezaki un peu difficile. TikTok et yo ya na ba confinement wana ba musala on peut ba YouTube et commis ba complication au moins on peut boquer pene mission ba inviter ba fier ba lolendo bité ah YouTube et c'est il faut commis ça là avant oya il faut au sali non moi combo no ata ebelete ata mo mukie pour que ato bengi sa mutamnene ata la pété te wana pe passeport rouge il faut na kendi il faut na répondre à l'invitation te wana pe passeport rouge. Il faut na sabo, il faut na zabo, il faut na zapa, il faut garder bande. Na yo tala na habité, ba TikTok au paye et on peut ba bonne idée et on peut TikTok on a fongoli coûter ça deuxième compte nanga parce que compte nanga liboso ba pirata ki yango ba signalanga donc ba bannir yango na yo fongola deuxième compte comme quand ne ba lobara. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Donc gloire pena ya deuxième compte oyo et amunene kolika pena ya compte saliboso na pesi kutu batu ba piratanga compte merci ba fongole langa ba porte mususu parce que ceux qui ba piratanga te na lingana za na courage wana te ya osala mambo o tam musu na osala na deuxième compte oyo tam musu na lingana za ba succès o na zui na deuxième compte oyo te so ba piratanga te tam musu Dorcas Boloko kwa linga ye bangate. Donc voilà, merci beaucoup Nabino bat bosalanga mabe. Eza juste bosalinga bo pesinga lisu makasi. Pe na royeb sabino pe batu o tom so baninga entourage basala rabino mabe. Bozwara bon kara bongo te parce que Nzambe atchaka ba facteur nyonso tout pour que apambola mutu. Atchaka ba facteur tout pour qu'apambola mutu. Nzamba koko utiliser même mutu alinga côté pour apambolo na nzela. Donc mamu nyonso tout ekomara eza pona lokuma Nzambe. Donc voilà, mutu mususu pena kokyo beto mbata yebo abengani ondengo bimano ke okutani pena na mutu moko boye akabelo to musu mbongo mo simba na ote na vie. Mobali mo pena bengani na libala. OK yo bimi wala ka ningo bengano okutani pana tonton mo boye na jipa telemiso mama boni na ba bagage bazio pe je vino échanger. Voilà, donc bon regrettera mingi te mingi bolongola nde ba regret. Ndeti nga na minute pena merci na bino batu oyo bosala ke compte nanga ba banira on matondo mingi. Donc voilà, ça deuxième compte. Open sa deuxième compte et voilà, je continue TikTok pe et au fond ma isali pe ba makambu type passeport rouge pe na eko s'installer pe na TikTok ba tu peux pas comment reconnaître pe na banzela oh passeport rouge oui on va na pe bo ma code e ba ta TikTok mais na YouTube tant mususu code ba no ya ernion sauté
Omoni. Mais na TikTok, omoni ce qu'on a TikTok beaucoup ça na te ba boss baza. Oui, na TikTok ba boss baza yo mo ba sepela no kara ba lingo. Yo mo ressentir donc ba boss ya basi ba boss ya mibali ya ba jeune donc baza pena ebele. Ba sepela no kara oh donc TikTok ba tu ba benganga anti stress na bango. Anti-stress na bango. Donc voilà, TikTok payé, tout ça, ba makambo ti pe lelo to banana ba Dorcas Boloko konza masali ngolu. Oh pesa porte tout se font donc à partir à Dorcas Boloko ba mamsu soupe et roya. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à Gloria Ntoko Motema Espoir Ntoko, à Astrid Lokelo Motema ya José Angomba. Merci na bino. Parce que pour rouge le lo continue na vie à TikTok. Oza ko évoluer trop na TikTok. Bénéfice nini oyo zo na kati ya TikTok o esali kelelo tikala o sala rapé non avant de remonter on a bénéfice inspiration ne baratenga na mitu na bozara inspirer ne mangam comme ça na meka on na okokate na mi lobe lobi te o ele na ba passeport c'est quoi inspiration na bobimisa on peut se penser mutu conseil mutu va vendre mamba lobi oyo et ya solo ali mama moins important bon ils ont ou tarabino wa omoni ce ko inspiration ou tara na mambo to mona na vie. Mambo pena to mona na vie bo mona pena kete oh Yvette Kalombo mo bazana Karine Mokonzi bazala ba camarade oh lelo ba comme boendeni donc pira comme pirate batu pe ba yoki babi ti ana raison abi mamba solo azui pena exemple à Karine Mokonzi na Yvette Atali habite garçon lobi mamba solo otali pena boye na vie pena avant ya osala makambu faut otala pena rétroviseur. Otali pena rétroviseur à vino parce que tout le monde a te belé le bara na passe lobi a comme na mbongo mais lobi na ngazongi lisu na passe po eba rota rétroviseur te tala mingi place outa parce que herbe andaka otanga jour ozanga mbongo minerval baninga no batikala basaka intero yo babenga na kayo osala te bolinga bokende feti jour ango yo pena lipape kata na pantalon zara ya rotoboka okendaka te po aranela makolata te bango batikaka bakendaka. Mais lorsque lelo yo komi na mbongo olingo bano sa ma même délire na bango batu o bazanga na bango na bambongo na bango depuis bo mwana yo zuma fino na difficulté na pasi olingo bando panza mbongo ndenge mongo na bango batu bazwaka na facilité tala rétroviseur na esiko outi prépare venir à baleki no famille no sunga mama abino se plier au lieu que au vivre na ba même délire na bango donc autant la peine le bité mambo o elekana na ba vie na biso quotidien. Otalo biteli kambo ekomela Dorcas Boloko ote otire moi le moment wana teli kambo ekomela Bogard de la presse otire moi le wana obite oh Jean-Cy Lumia likambo ekomela otire moi le moment wana donc inspiration ya ra bongo otalité obite oh maman Chabani sala mais exactement dans le mauvais sens parce que batum sous oh ba mité mama be ba ya ba tchela biso ba bateau dans le roue Amonio penozo progresser non bien na ba TikTok non na mamnozo sala mais pena yelo achelo pa bâton dans le roue témoin no fona kangise moi no fona salé mais sans vous mentir grâce à Dieu ba bon samaritain pe bazanga raté ba roya pena na ba plainte na bango ba porter ponga pe na ba fanatique ba maître ebele ba maître avocat te biso to lingaka yo so jour alikambo la ba penza ba stress nga na tali yoka na bando seka voilà. Te yo pena te to lingaka na biso yo osala ba délire non kitoko te likambo na pena oh ya ma Chabani te eloba makala ezali ka monter te longolango zampanzi te oh plainte te to la lisango omoni voilà maintenant ce que pona mambona tout vraiment inspiration et utaka na mambo to mona boye mambo to mona boye na vie quotidienne donc l'inspiration na biso utawana. Voilà l'inspiration na bino ou tarawana bénéfice nini passeport rouge de prix à côté na TikTok o yazwaka omoni TikTok ndeti ba biso na bamboka na biso boy to ba mboka mona ebité na ofinga mboka na biso te parce que na congolais mais tolo ba juste vérité omoni toza un peu reculé toza un peu la sima baninga parce que na ba France déjà ba TikTok e futara France pena so ça ba TikTok non na ba vie na yo au futa ma pena na fin du mois poko simba taper ba 500 € na mois na moi pena boy na simba ba 500 € mais non simba ngote pourquoi parce que toi na Congo yango pena RP na tala boy na tirer susu les sommes susu na juste inspiration susu omoni omoni na vie pena ro ba malheur mususu to ba freinage mususu ya na famille te eza yote eza nzambe te mezaka esika oyo zaleli
Donc il faut savoir se déplacer. Pour ça, le long de la France, TikTok et foot, on a mbongo, makamre fond américain, et puis les bosso na bande mususu. Maintenant, ce tant que tu calques na Congo, donc air on a vie, il faut se déplacer, qu'on changer milliers. Pour ce aujourd'hui, bouteille à maille à 500 francs à la cité. Ndeti maille à canadienne à la cité, bah 500 francs. Kenera na Pullman au coût on a $5. Donc pour y payer valeur à Moutupena ya solo donc il faut changer nos milliers. Au long on a milliers membres bazoir on a valeur à 5 so côté pena Pullman boité au moins on a penoté comme $5. Mais aux arrêts l'euro manquant. Donc malheur c'est comme la juste parce que toi na ba Congo donc tu bénéficier donc pleinement na TikTok té. Bénéfice na TikTok et coroza net nini. Au moins attends musu mutu mo balinga ka sepela non bité passeport. Les cas western nous attendons 100 €. Les cas western moi 50 €. Moi MP ça moi 30 €. Au moni, moi peu moi publicité mutu moi bengoté. Nous avons 100 € signé pe contrat en musu na salon mo beneti mikolo na peut 6G3. Salon l'oiseau d'or. Salon l'oiseau d'or donc bon les cas on est juste sur 24 immeubles à Congo loisir wana boza désuté. Chez madame à Nambosani Komba madame. Donc salon l'oiseau d'or est juste wana. Aux yeux musu moi contrat bongo. Aux matchs qui wana na sima ba okato to msusu ko fele wana droit yo mais matin msusu batu kuna po fele ba sali ba msusu ko fele yo o récupérer ba mbongo wana donc voilà et là to gagner ming na TikTok ka yango wana mais en soi bo TikTok et foot arabiso et l'autre côté bato ba yo ke la biso motema li kundu na ba bonné to kendar na biso na ba bonango esika moté parce que ba foot arabiso te. Voilà, aujourd'hui est l'heure mort très important en soi TikTok et foot arabino l'oroté. Mais l'autre monde a vie à battre belé bongi na TikTok. Et belé penzo mon la vie mon mutu mo azara na tonga passe à TikTok mais vie kazo talama le la benga ma riche. C'est dire à quoi? Bon, TikTok est le roi YouTube hein. Pour YouTube et bongi ça rappelle baby ça. TikTok pe bongi ça rappelle et baby ça. So OK non na ndenge mo ya lo yenge et ro baby ça yo. Mais so tchela on pena mayele e bongi ça ngala na donc na motema li kundu na bato ba bonga na TikTok te. Nana motema mabe na bato ba bonga na TikTok te. Maintenant ce que loko oyo ngala zo déplorer ça que pourquoi yo erozo ya TikTok biso nyonso tout au monde na ba passe no makono mabiata makono poussière. To moni yo pena mesh na ndenge tonda ba pellicule ba mbuma ba silinde ba olinga ba bota. Mais oyeli biso na TikTok lelo pour kena Dubai. Lelo posi contrat na moi salon na ma boutique au komi pe fier au finga bato mususu au kiti sabango. Na marre. Natangi komote mais ndé na lobeli ba. Tout ni cafité et lobeli na des gens na salle na moi analyse na moi déjà marié. Pour to moi na marié ya na TikTok. Et koko za la payer. Mais aza payer moté bato baza pe belé. Au Gédéon. Des wana ouais voilà. Ba Gédéon za lokwa moi na nga on a bokoli on a boti. Di maroté. On dimanté par rapport à quoi? Des Gédéon dimanté par rapport à quoi? Di maroté pour acheter on dirait on va le mois boya répondre on dirait di maroté que yom to bimisa. Bon, Kolobaro Bimi ça peut Gédéon, ils appellent trop dire. Pour ngater na yene na TikTok, ngater na sombele téléphone na nango. Mais tant sous téléphone na nango, azion va partir à téléphone à iba na victoire. Na place à maboko. Ezali histoire ezamulai. Histoire pena et amulai. Donc Gédéon azalo kwa mwana na boko parce que tant msou peso na edara été mais tant msou pe le la comme na niveau à comité. Na sepela nelo o mutumora loba hein. Na sepela penaro donc muto edanga pena na tangu na zalaka na ba niveau mo beke muto edenga lelo pourtant muso soit edanga te menenga na zwa o na zwi lelo te omoni voilà Gédéon ara na passe ba benga na epana bango pona ba vie na ye ya mabe vini tanga ta pona ba vine donc ba vina banaki o meneko donc Gédéon nga wana pe côté mo ba ko marane pe mwasi côté moi donc papa bango yo découvrir ba makambo wana Gédéon abela à côté hôpital grande sœur na tanga ba na téléphone tinde pe yo ko barder papa bango makambo ekomele na matoi ba bengana Gédéon na ndako akoma la na victoire na place des artistes akoma la na victoire na place des artistes nga sikoyo Gédéon komela ngai na Facebook na vanda na mona message à Gédéon na tanga ngona batongo na okapasi na mona te eko komela penga ba robenga na penga na luka peka lisungi na benga Gédéon ya tipa na biso o mona mutazo ya o sentir pena que te oyo ana nzala o mona siko série wana
na koti YouTube te na koti TikTok te na non esprit te ya ba Dorcas Boloko o pena o mona mutenga yelo zwe na photo o ba Karine Mokonzi baza o moni pa muta yo lia na ndako no kange na photo. C'est ça poto ebite lobi lobi elo nini e koma o mona pena li papa changer couleur moro ya blé moro ya pembe kilote ya pembe ekomi kaki na polo moro boye ya salite asali so 3 jours so 2 jours a sorola te na chele no maya soroli na pese bilamba lati na pese lisuna bilamba mibale ya réserve atie na sachet ake nango na bise toke na ke notika o et pas vieux nanga moro boye ke ne ovanda kuna akoma kuna pena basola pe kitoko bien bien bayoka ni pa koma mwasi ya vie nanga wana oh c'est de on paye andimi papa ba ko mona justice nazali mais malembe to ke malembe ba ba kuma mo on dirait ba lekona niveau GD ah te te niveau eloni niveau motezana moi fréquenter ba Maria moi nani Maria nde niveau to Dubai nde niveau to eloni nde skoni elaksa ke bana niveau kolikanga elo mo izana te voyage pamba mais oyebi ke so ato komi nani ato komi président ato komi so oza muta sola lipeka de nature ozaka so lipeka échange te elongwa te. Oh l'argent, oh l'eau lave, l'argent rince. C'est que mbongo ya grand père ezaba phobie. To ba mbongo o bankela ya ngani basimba ezaba phobie. Ponde ni bakoma kitoko te. Donc voilà, donc so zara nature sur la lipeko zara sur la lipeke échanger te. Et longwa te. Donc niveau monte zana lika monte kutu ya malonge zana bobanga batu na musika te. Bobang vieux wana bayoka ni pété akoma mobala Gédéon. Gédéon pandimi ngana bité ngana kena nga na tiki bino. Tozo bima vieux wana pesi Gédéon mbongo na bité so combien vieux wana kabeli ngambongo nga na futa transport. Habité Gédéon luke loko en tant que moi si moi mandaku oya olamba tolia. Apesi pe Gédéon mbongo wana Gédéon pas zipe téléphone na to bimi pe to kei ngape na tiki Gédéon na zi transport na zongi. Na koma na ndako na ba 23h vieux wana obenga ngai mutu na yo yaki ne awa azongi te bana bimaki na telefone nanga na mbongo na pesa ki azongi te nga lobi oh comment ça zelena nous titongo peut-être a rozonga obi ke tina moya lelo je dois tikalo zonga atikalo cha suma kolokuna te je dois zongi sa mbonga batu ozwa donc na lo bande yo so diebisa Diego je dois zongi sa mbonga batu na nozwa kuna telefone batu zwa zongi sa kene pena ozongisa parce que wana so vieux wana yebenga te alingaka sa te e ba plan na bino mbale boyaki po boyiba ngai. Or que moi je n'ai rien à voir avec ça omoni donc comment na batu lelo e bosanisa bino lobi na bango te maman très important TV pesa ministre da TV minute te mettre donc bête te ba 2 heures du temps pour ma solo e belé donc ba bombalia pe nzoko mkomo te to beta ma solo donc Boloko officiel télévision za biso toroya donc ata chaque jour tu sais au sengi to ya toroya torobeta to solo là siko yo to mona rayo Chimène Mengila Dona Christelle Omboto mais na mona rona bamste Ariette Bamala kutu ser na nga ya makasi mais na mona ron yo on dirait et tes sœurs na nga makasi to solo tous les jours na WhatsApp Henriette Bams que je salue Chimène Mengi na peso bambote Christelle Omboto na peso bambote Sarah Laf na peso bambote na moni pe bon Elenette Mukuku joyeux anniversaire à toi t'en en retard donc vous êtes tellement belé donc bah ça tellement nombreux au moni Henriette Bamala pena mutu nanga monde salara net mo ba kotsa ki songi na kati par rapport à maman na biso Benita Yabe balinga ba cha pena ki songi wana na kati mais et simbara te pena tozonga pena na parler on est la pire sœur. Réconciliation, il y a Christelle Omboto na Maria Tumba. Il dérangeait à Bino. Donc, on dérangeait Biso, donc pas vraiment. Au moins, il y a banga koyokana. Koyokana ya batu. Ils ont dit que tu aussi c'est gaz. Au moins, depuis Christelle Omboto, na Maria Tumba bazonga ni passeport rouge, ça passeport rouge. Non, betara ba vie na betara na TikTok. Ba like peso matara se ko mata ba abonné ba matara se ko mata mais laissons-moi peine tirer on a pas inspiration à partout au moni voilà mutu o déjà bo fingana bo bebana
ata boyokani bozongana nde bozalaki liboso te po déjà l'action face na iso bozongani ape capable yo salango une deuxième fois kozonga mobimba te zonga pena ndamu malembe yarara pena na likolo pena ta ya konguluma pena malembe poti oya ero finga deuxième fois omona onda na musiko baluka ozonga donc kosala mamuna loyenge te bazongani tosola na Christelle Lomboto eza peut-être kozonga na keno Christelle Lomboto mutakina koluka ino yende mutaya vers Christelle Lomboto. Et en plus, kozonga la wana no ngala comprenate batu baloba na ngai non passeport rouge botikala na Sony. Botikala na Sony bino ba chimene mengi. Passeport rouge mubam te passeport rouge mukala Christelle Lomboto. Passeport rouge mukala ba fille à TikTok. Ya. Ndinga kombona te. Eh. Na banda ko ba fille à TikTok no batikala mona ngate meda kenaka no batikala mona ngate na ba vidéo. Na poster na ndako film bon ba yebi batu ba monaka. Na bandako batu kosa ba vidéo ngate non ba mona ngate mena solo la na fréquentara Christelle Lomboto na fréquentara Yet Bamala na fréquentara ba fille belé à TikTok to mona na to solo la bien sûr mais na mukala na bangote na mukala na bangote pe et ça la nga pas cité ko yoka na Maria na Christelle Lomboto pour Maria sans esprit donc ba Maria ba lokwa ba sarato là Bama ya baluka basarato la donc oye belo ko lukate lelo yo fingi Benita lelo ba yokana na Benita lelo yo fingi Lomboto ko luka Lomboto senge par lobo ko luka Yet Bamala lobo ke no luka su mutum su lobi po ya luka su passeport rouge ngande sko no sala ngote omoni ngande no sala ngote mutu mo yebisanga nga penande na abwe na rapembe na ba banga ko mabe ya ko sa jeter Balésibion, Bandoki, Bibin, Nabanyoma, Ampsil. Au sentir pena geko, au mona pena battement, beba banga ko pena na musika. C'est mieux pena ko garder distance wana ba banga ko na musika. Na bango te ba vina bango ndenge no bato ba rote ko ba vina bango. Au moni TikTok eza lokwa YouTube ba faux compte eza. Bato o baye la biso ba information baza ndeti na vana pena bo batindi na nga photo Maria ya ba kentos na e ya ba bouton na e na chana TikTok lobby na nga sali vidéo alaxi ba bouton ne pena ya solo sans filtre elingo la sake bato mo batala rayo mambo sala ka mambolo bara parce que quand na che photo na e lobby a es côté ba bouton na nga yango na ba bouton ba kentos yango mais bo mo na ndé sila na ma photo na te kati le lope sila te tout le monde a les mêmes hier aujourd'hui éternellement. Donc pour nous le que zonga na Maria na Christelle Lomboto ça la nga pas ni loroté pour Christelle Lomboto considérant a benga a expliquant ngai habiter passeport ya boya pe ba fille o bo bengisa Maria na kermesse pour humilier Christelle Lorenzo ba Lorenzo na PCP ba mbote place azali donc bo bengisa Maria pour bo kitsa Lomboto bo rabaisser Lomboto donc bo tomolisko Maria. Mais ce qu'on a territoire à Lomboto. Lomboto ce qu'on a quitté si n'est pas on a volonté n'a été. Maria ce qu'on a monaki tellement que on a territoire à Lomboto. Maman ko sala mana bo sepela na otomoni. Ba ki Maria jede on a Niclet. Ba Niclet bungu ba blokanga pona ba rando ba Maria. Ba koti sona kati. Ba koti sanga na kati. En soi penanga na Maria peto wele la pelo repété. Omoni ama kambuka akete yo linga Dorcas Boloko otomoni passeport na Dorcas Boloko ko o komisi pe passeport inemi na yo alors que naze nemi na autant soi Marina Osumara akapé TikTokers na pete soko yebié azaka soldat ta Benita ngala koma ko fréquenter est-ce que tellement sérieux wana Marina na Marie bandero belate bazunga ba mo enemi na bango ba bloquer ngala ba TikTok et pourtant au début to bana au solo là. Pourtant au début to banara au solo là. Bazunga ba bloquer ngana ba TikTok, ba gédéon kutu to wolé loroté, ba bloquer ngana ba TikTok. Donc to finga na tête do yango sko ngana monaki tellement que ngana problème na binoté. Mais bino bolimbo ko tsanga na mamna bino yango na mi koti sa pena na mi zindi sa mobimbati na mutu na nko. Peso na lobili kamba ko répondre te pour ba mona elo bozong sa te pour nyon surtout na lobana bango ya solo. C'est pas rouge, j'étais fait d'amis, donc combien de temps je suis chité. Et ça, la bine, on est ni lelo, na kata TikTok, tu remarques au monde dans la chambre à bateau.
vie privée à moto eza étalé na kati ya TikTok lelo benita baswana na docteur ça ba publia qui mutakalize et na TikTok famille baba na mobile ne ba beti et na TikTok va vie privée na bino comme kaka na TikTok moi ça libala zate femme celle donc to comment va tout rendre moko c'est ça en fait TikTok est le quoi YouTube donc bastar basakuna donc via bastar ya rare exposé star akana vie privée te mais siko ceux qui polingo se respecter ndeti na ndimi te ke batu nde bazawana bamona déjà chambre papa wemba ou soit nde bazana déjà bamona chambre ya Lor Mbongo peut-être par exemple ou déjà bamona chambre Sila Bisalo na ndimi te parce que basani ba se respecta ba michela ba limite moro bete a to ko dépasser ngote te na ko filmer chambre na ngate na la ki sabatu non ça ngote mais lorsque bango tellement ba sala ngo ba chambre na bango pe ya ba drap salité et toboka ya mabe batukuto bana ba drap kitoko bambeta kitoko ba sala mambo bango ba sala raté donc soko micheli ba limite moro boy muto dépasser ngote fanatique oyate à côté na chambre na filma et poster te car yo moro mambo postaka nde bato ba fingelo nango au poster pe na chambre no ba lukela ngo défaut kuna garde-robe te tala kutu dra wana na mpanzana eza okatana tala kutu mbeto ngo achane mbeto na se boye donc yo moko pesi accès yo moko peno pesi accès bato ba fingo donc eza vraiment maman eza déplorable soki bato ba komeka mpe kozonga à la limite na ba bordure bazonga pena sima et osala bien. Voilà, notre dernière question ezali et ça la randenge nini boye banité ponga bana tala ka muto na muto yo bazala ba meilleure amité mais à partir de TikTok et ça la bonne alliance ba mo bibenga ma passe à bandeko lelo presque ba TikTokers news na ba TikTokers news so ba comme ba meilleure amie boye bana wa bobenga na ba téléphone allo tondenge nini au monisco bato ba lukaliye bani bongo na makasi ezande bato ba mimela bato ba problème Ming so tali dokas boloko kona parcours à vie na o tala pena ba fille to ba garçon o ba ya ko luka yo po boko ma ba camarade to po boye bana bangonde mutu ba lukelo ba problème so tali pena be bato ba ya ko luka liye bani te passeport rouge boete na linga ko boye to ko ma ba camarade te to se fréquenta ka to mona na to vanda to stafara lobi bangonde ba yela biso ba problème TikTok pena lelo ko mara zwa maele no éviter pena ba te belé po lobi za na ba problème te po ba te belé ba fille ya sola likambu na ba gaso sola likambu nyonso tout wana TikTok ba sola likambu nyonso tout wana TikTok imagine car na vie ya ba ta poto to bana ko yeba ngote leo to komo yeba ne ba ndeko na biso musu na poto ba vivela ka au moins pena mutu mo atindela ko pena mbongo na fin du mois o tale bo na TikTok avant na ne place a boy o tembe tu ne rande boy à partir quand il y a TikTok donc voilà et là au moins ça bien mais et après il faut sora na ba limite te au dépasser mamosa mamuna lo yenge au fingi sa famille au fingi si yomoro au fingi si mobali au fingi si bana omoni. Merci passeport rouge to komi na biso na suka faut que na bato ba jugera passeport rouge ba msusu ba le bazarane mobali ta koma déjà moisi rolo bana baoni omoni jour na comme ça film pornographique wande ba yo tuna mambu ya sexe mais tellement tout ça ba TikTok tout ça ba vidéo normal to la tabilamba ba tuna mambo na te jour tu mara no meka te jour pena ba omona na comme ça film porno donc as boloko wa pa na peso accès au peno tuninga makambu du début à la fin to lobela ka sexualité jour pena ba omona mutakala pena na ça porno wana boyo tuna nga sexualité ne rande ni bobo tant que non ça na ba TikTok ba vidéo à YouTube botu na nga makamba YouTube na TikTok. Voilà, merci beaucoup. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Un mot na batutu balandi et puis on peut si bambote na. Voilà, na pesi bino merci batutu bolandinga merci beaucoup à toi Dorcas Boloko comme star. Na pesi merci vraiment c'est un honneur comme on a ba star humble boy. Batu mususu ba pesa biso occasion ote. Au moins ata linga kwa sepela na été moi na passeport rouge moi na mukie wana. Na bengisa na pesi makamu na pesi gaz. Non ça ngote mais na sa muté mapena alingane yo asepelani na mambo salara. Voilà, merci beaucoup na bino na pesi bamboti na nga na Benita et Kalantsa yabe na pesi bamboti na Oriette Bamala na pesi bamboti na Christelle Lomboto Chimène Mengi na pesi bamboti la Dona Bobby Bertivi Amazon Bobby mbote no yangwana madame mère Amazon bambote no yangwana vous êtes tellement nombreux Aaron Smith Mavambu na pesi bambote
Vous êtes tellement nombreux. Dada Nancy. Dada Nancy, Babi la sportive. Ngamoro athlète, il y a Dada Nancy, n'a pas sur Bambote. Jean-Cy Loumia, mon boss depuis Lubumbashi. Merci beaucoup à toi, Dorcas Boloko. Merci Mingi, Passeport Rouge, continue l'invitation. Fier, on a moyen, on a ma bête. Toko Sabatouti, on a moyen, fierté. Tarandi, mi penza yé. Dans le transport, on a yé, on a PC l'auté. Basé Bélété. Il fait un Passeport Rouge. Merci Nayo. Merci na Plemedimba qui donne la caméra à Richie Foumou, Krishi Ouatoumoua, Papa José Salé. Merci Nayo. Merci Nabaye tout Bolina Dorcas Boloko. Nalingi Bino Mingi, Tokutani à la prochaine. Bye bye. Salut à vous tous, si vous me suivez partout dans le monde. Moi c'est Richie Ouatoumoua, je suis acteur, réalisateur et puis manager. Je gère beaucoup de chaînes en ligne. Je voulais juste lancer un message dans tout pour ça réaliser film, réaliser les bons films aux chaînes aux pour ça gérer le aux pour ça tourner film aux pour ça artistes mon tourner na bango aux contacter. Donc nous on est là, notre agence est là pour nous faciliter le bloc en alliance. Donc la chaîne qui nous monteur, caméraman, auteur. Donc nous on est là, tous ans pour nous servir bino. Donc tout besoin la Libanda, Europe, partout, Amérique, Océanie. Besoin tout travailler là, besoin travailler là, même bazo faucher bino, caméraman, tout comme matériel, surtout ça. Pour contacter Bisso pour collaborer dans l'agence Bisso quoi. Donc mon numéro ou bien notre numéro ils a déjà là. Donc numéro on a beaucoup bien manango même dans WhatsApp beaucoup manango. Donc voilà tout contact pour la question parce que j'ai une so ils en fait un mariage vous en pour ça couvrir n'importe quel loco. Donc nous on est là tous en pour nous servir bino fête deuil baptême donc tout aux gens pour ça passer le clip aux gens pour ça passer le film mon boy aux gens pour ça baptême mon on a pour ça acteur tout tourner tourner film donc nous on est là même si ça fait na histoire na aux gens pour ça tourner aux gens possibilité aux gens bon donc nous on est là pour nous servir bino donc image na biso la réalisation de Bissot, tout ça, vous n'allez jamais décider. Donc, on va filmer au bon moment déjà. Donc, ils ont quitté le tournage qui a moyen de bord. Donc, voilà. Donc, tout ça, les appels, des communions, on a pour ça, il y a un film, on a pour ça, il y a un macambo, on a pour ça, gérer les chaînes YouTube, tout ça. Donc, nous, on est là. On est spécialisé pour un blog. On a pour ça, activer les monétisations. On a pour ça, monétiser les. Donc, tout ça, va créer les chaînes, tout ça. Donc, on est là pour ça. Quoi. Donc, merci. Et puis, Zambé, appam pour la bino. Et puis, Zambé, appam pour la paix. Notre cher beau pays, Congo. Merci. Nazali mwana njili ya solo soko yebaki te naza mwana karte witi oyo eza nzembo pona bana njili nyonso njili stand up ba lobi kinbo peto njili ndefe koma kitoko propre na nenga poto to longo la salite na esprit ya kipovete ba fulu nyonso dégagé